Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Moi, la moi, surtout, mon na écran, na photo, aza influenceuse française et a voyagé à kenda ki Dubaï, binomo boye bi ba influenceuse ba lingara moi ba ville moko ya ndengo wana kokende ba Dubaï, akende peut-être na Madrid, akende na Rio de Janeiro, akende bango balingara moi ba destination moko o eza que bato bakomona ye na Las Vegas, balingara moi ba destination moko boye o bato bakomona ye akanga ba photo a poster donc a joué pendant mon rôle na ye influenceuse quoi. Et maintenant, cette fois-ci, Maline qu'elle était, à son bibillet na na classe éco, mais pour na ko pese lengi batu ba mona e danger na Instagram, ake ko kanga photo na business class. Akangi pe photo na e très bien, comme toujours. Lokola balingaka toujours ko betisa mitema ya baninga mususu bamona bango ke bango nde vie na bango eza kitoko, vie na bango eza bien, la boa vida ye azwi akangi photo pe très bien na business class asengaki juste po akanga photo e apublie na compte Instagram na ye eloko ayebaki te nzoka na kati ya avion azalaki abone moko areconnaîtraki ye abone wana akangi ye photo na kobombama na classe eko esika avandaki ye azoyeba te abonné wana azwi pe photo apublie yango sur Instagram. Elle s'est retrouvée avec deux photos, deux endroits différents, deux classes différentes et puis même tenue, même personne. Na soni nayebi te okoloba nini bandeko to se contentaka na oyo toza na yango. Mokili kaka emona te kolinga kaka komilakisa te or qu'en vrai tu souffres or qu'en vrai olalaka pongi te makambo eleki baniongo eleki me na miso ya bato olingi kaka mpo bamona yo oza prête même ya kokende kodefa ya kokende koyiba mpo kaka kokende fete mpo kaka kosala boye ozongisa boye bandeko zala yo kozala yo elingi koloba osasume tango oza na yango oza na yango tango mpo oza na yango te oza na yango te se contenter na oyo oza na yango kolinga kaka te bamona yo nde mutu omemaka basaki ya Louis Vuitton yo nde mutu omemaka basaki ya Hermès yo nde mutu omemaka basaki ya Gucci tango oza na yo na mbongo to ndimi bana na yo balala nzala ndako no elala nzala baboti na yo bazanga ya kolia ya komela me yo kaka mpo mokili emona yo bandeko to se contentaka na oyo toza na yango soki bakolo baloba soso aliaka oyo ekoki na mongongo na ye ntango makoki epermettre yo nanu te osombaka babillet ya avion ya business class mama voyage na yo na classe eco mpo nayebi mpe bato mosusu baza mpe bato ya mbongo aza na mbongo ebele bavoyageaka na ye na classe eco bazali ebele bamisusu mpe aza nde na mbongo te mais elle fait tout kaka asomba billet avoyager na business mpe bazali basalaka yango alors na vie il faut toujours kopona oyo eza utile mpona yo mokili emona kaka te me yo moko osala oyo eza raisonnable mpona bolamu na yo mpo conscience na yo mpe ezala kimia